Alors, bonjour, 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 mbote, 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 mingi na bien surtout ba bolinga maman Yanit. La personne ba mbote ba ebwe ma vie puis mko wazem. Est-ce que vous allez bien? Bonne nuit bande ko nga boza bien, bonne santé. Santé za bien kini ezali. Ngai maman Yanit tout ça va kini ezali par la grâce de Dieu. Nous avons mazo batela. To la muki bien les, tout ça déjà samedi le 22, toi déjà le 22 juillet. Tout déjà le 22 juillet samedi. Donc, merci. Nous avons la réception à Makasi. Ceux qui peuvent faire bande de la musique à Makasi, que santé, Tony, nous avons beaucoup de Nzambe à Mawa, à Tika Kabana, été. Donc, merci. Tout ce qui joue dans ma boue en Nzambe, Nzambe, abattre la vision Nzambe, Azara na vision, parce que là, on a des habitudes, pour passer peu journée dans habitude, au bima peu qu'on a là pour les habitudes, des bilo qu'on a mis sur photo total à Rayamo, et on attend on faut qu'on mette ça dans la boue pour les Nzambe. Tata voilà, ngai na komi ko bima na komi ko kete na ngai na musala na ngai. Bible le Bible, l'homme doit manger par les sueurs de son front. Oh ya musala te aliate. Travaillez, prenez de la peine oh. C'est les fonds qui manquent le moins. Na betali banga pote na zuwa mosolo. Na motoki na yo nde ozwi lifuta oh yeah oh yeah oh la vie est belle. La vie est belle quand on a ce qu'on veut. On a des vies ça va bien. Par là nangina lo baboy. Nazala ndeko moko mobali ya benga kinga po yebisa ngai vraiment elle sur le fond na petre bino ngona mulai mais malheureusement le quoi na oke musala na stabu musinyo so toza tongo na kasi moi toza tongo ce n'est pas dans mes habitudes de publier tongo donne publier tongo parce que makoleza na nzela nazo bima nazo kende musala na prestation moko lelo jeu moins 650 bouches à nourrir aujourd'hui maele ngai na komi ko bima na komi ko kende po na yebite ko kutala ngai le 22 juillet le 2023 maele ngai na komi ko bima na komi ko ya ça papa ojaza na kimia eza na ndeko moko soki na temi poto solo la boye na yebi ke na za moi bref ya kalika bo etali musala soki to tika ba mboka na biso to ye na mboka mundele to ya poto luka musala at mona to bakenda classe sili après avandaka vie professionnelle akendaka musala po musala babingi yango yango te tata yango nde mama mona so komi na majorité na ye mona so abotami komi na 18 ans azalaka so na charge ya baparents 100% te akomaka komise en charge akomaka kokende mwa bapetit job na ye azokende université aokende bapetit job po ekouvrir ye mwa batransport mwa banini mwa baresto mwa biloko ya mike mundele amesanisi mwana banda aza moke mundele amesanisi bebe ya 3 mois akende crèche mwana ya 3 ans akende maternelle mwana akende classe akola po ayeba komise en charge alors eza mwa mingi so tozomona ke lelo bato mosusu baza makasi aza na santé kolongono ana problème te alingi musala te alingi kokende musala te a préféré avanda na ndako wana eza ndeko mobali mwa yebisinga lui mama nito ko comprendre ke mwasi aza na 40 ans malingi musala te azovinga na RSA à 40 ans moto aza na 40 ans tango nanu mai na makili eza na soko tango moto alukaka nanu mbongo naluka mbongo mpo na vie rendez-vous na kimobange yango na ye kotelema lelo na ntongo lelo mpona encourage moto moko mpe na teya na bato oyo balingi misala te ndeko na mobali yebisinga alimameni yani nalembi okoko imagine ke moto aza na 40 banda kaka bainternet oyo ya mama apréféré avanda atala bémission atala na ye bémission tala bémission mais aliaka RSA akendaka mosala te so asali kaka une année 2 ans akati moke akoti bachômage asali kaka 6 mois akati alingi mbongo aleta lokola siko eloko mosusu siko moto aza na 40 ans musala ngo kusala ngo na mbula nini po ba age yango penza muto asalaka musala yango et voilà lelo ya kusona bino moke bandeko obolingaka mama ele ya nito ndeko mobali abengi ngai bavandaka na Lyon alobi mama alingi musala te mwasi na ngai mwasi préféré avivre na RSA à 40 ans RSA 2 enfants soko azuba RSA azumwa 50 ya bana esali 300 na o donc azo 780 et pas alingi baniongo alingi ko defa bakabelo donc titre émission oyo bi defa boya musala alingi ko defa bakabelo ko vanda ka bongri bongo bando fute tisi ko no sisi bongo na ngai te tisi ko bato ko sone sa alingi bakabelo wa de likambo alingi ko defa basaki alingi ko defa bakabelo mbongo malonga ezate mama ili eza soni yo mobali ovandi babenga yo na ote papa na bengi parce que na moni eleki na moni to bongo sona ndinga na biso bana basi zo simba te yango na bengi nini o mo so za nyongo na ngai ya 560 €. Nyongo yango nini o azoki bakabelo na basaki
Na bandi 6 mois si maman yo zo 480 kabelo na 560 pour futa ngo mukolo ni ona futa kana ndambo abi mama ni muno ko pe sa badi ko penisa muno ko boye na futa kana ndambo na futa kana nga esa nini ba mama alobi surtout ce communique batika émission ya polémique ezali mama nito surtout esika polémique ezali yango place ya lingaka wana badio partager ba lien esika polémique eza kotika ba ofinga bato akobenga kuta intervenir mais liko kini musala te a préférer avana na ndako mundele alobi ke mutu fo akende na retraite na 65 ans 40 ans c'est trop jeune. Mutu fo akende na retraite na 65 ans bandeko toye na mboka mundele biso ba opportunité mingi. Mutu kende musala zo salaire na yo esa mbongo na yo moyo kosunga yo. Pourquoi na ba âge ba 40 ans mutu kende bolia ba RSA? Pourquoi 300 € ya bana 480 ya RSA ozana 700 et pas ozana famille abi mama nitu atiki pe pa famille na Kinshasa papa kufa tikala na mama il faut aider maman na ye ndito za mwana mboka eza il faut personnel donc eza chacun pour soi Dieu pour tous na poto eza chacun pour soi Dieu pour tous na poto mutu abongisa ka moninga vie azate mutu abongisa ka vie ya mutu na poto eza musala eza papa musala eza mama donc de bongisa ka mutu vie na poto mama ile papa kufa azana papa na ya kufa mama tikala ayoka kata so monte ki nga na fin du mois na tindela ka parents na ngata moi 100 € pana bango azoko kotinda te pona nini bi defa ba nyongolo binga ye comment mwana moi si ba 40 bandeko bota la ngai ngana boy na ngate so moto bovi na RSA eza na ngo via moto tali na ngo ngai te mais toza wana quand même pona ko réveiller ta moi mémoire ko pesa conseil quand même to eza na mboka mondele mabendo za musala mais ceux qui moto za na musala na yo kende musala balobi retraite eza tika 65 ans tango zo kende musala ça sert à rien kozwa ba bloko na ba resa eza mbongo foko bomba na kimobange na yo ekosalisa yo na kimobange ekosalisa c'est pas la peine ko banda ko utiliser ngo on utiliser mbongo nga non ce n'est pas bien bandeko awa to kobeta masolo ya malamu boye éducation ko linga te mais so bomoni ka côté kaka ba vandeli mutu andi ko finga musala est important ata ba to bomoni ba saka ba mission na YouTube bafuta ka batu oui mais ça dépend de ngo sali musala ba to bomoni ka ba saka ba mission na ba polémique pourquoi ba kaka na mission polémique parce que bafuta makabia pour nani po ba to ba tala ka ba tellement audience za ka makasi ba to ba tala ka ba tellement ebele lokola batela kebele yango pe balinga kotika polémique te po bebi polémique nde kotalama polémique na fin du mois esani pesa mo eloko bien bisa ba auto ça émission za normal boye na ko pesa conseil maman telema kende musala papa telema kende musala mani pasa mama bata musala mais so monika koto bazo finga bato wa ko partager ba lien obi okite eyindele ko ende ba osasa ekota nga kutuna ucho benga kota yo po benga kote ba vandeli bato ko finga bato nde kote bato balinga yabo moni bato ba yapsa bi nga finga di YouTube ezangani pe na ngai mon gani presque mon service traiter la providence bo moni asala ti polo ya RDC na ke musala pona lokumu ya Congo na ke musala nde bo moni ala ti RDC bo parce que na ke musala na ke kosala musala nanga service traiteur yango ezangani pe nanga nde bo moni bato ba vandeli bozomona muto avandeki na live banda tongo titongo muto banda live 6h à celui de 6h à 9h, à peu près 1 heure de temps. À Zongi de 10h à 14h, à peu près 2 heures de temps. À Zongi de 15h à 18h, à peu la journée, mon compte, ça là, 5, 6, 7 live. Vous prenez le plaisir à regarder des bêtises. Mais ma bêtise, on a beau là. Il y a qui n'a pas sur YouTube, on a fait du mois, il a fait quelque chose. Tant mutu avandi zo finga zo sala boy polémique pour ne quitter Mathieu Zonge sali boy bino kuna bobeta maboko osubeta maboko oboy ko kende musala ovandeli ba émission ata éducative mais ba émission ya polémique mutu zo sa émission polémique la fin du mois YouTube appelle moi quelque chose Natale kinde komoko mutu moko alobaki na nini na nataki na TikTok alobite ngai liboso na ki ata batu so ba finginga na banda na ko répondre te le baki yango pona banda ko lala
Amane ko lazaki nani nazo lala ndenge za kozola mwa pongia mo ime o TikTok na yebi sute so ezaki na me na yokaki ndeko mo abi ngali boso na bandeki ko répondre bato te so bazo finga ngai pona banda ko mona mweza na tina te mais tant on eki ko comprendre que YouTube po batalo bien eza mafinga po batalo bien eza polémique yango nga pe na koma soki moto yeko finga nga pe na chele caméra na fingi soki moto yeko ba pona nga pe na kowe caméra na répondre et c'est des futilités comme ça que les mamans aiment bien et pas seulement les femmes même les hommes il y a les hommes qui adorent des futilités au moins pesa mobali pesa ba émission mo rezo concerné basi ba émission mo ya mafinga ba émission mo ba fertilité mobali pas du téléphone ça c'est des abrutis les intellos ne font pas des choses comme ça ba intello ba vanda bazotala ba film bazotala makambo politique mobali azama ele soka ke na internet atala makambo politique atali politique elobi nini atali journal akoki koleka na ba YouTube mwa moke oui ndenge tosaka o mama ni tunataki makambo kolamba na sepeli kolamba madame akomo lamba bo wana ça va parce que za la ke moi ça mobali ba otala moko mona penze émission pe mobali moi azupe téléphone allo mama nga na yebiso moyen te omoni ndenge zaki wana omoni yebo omoni fali ndenge saki bongo omoni asali boy omoni kofi ndenge saki omoni mama omoni faire à corriger mais non va parler de ça avec les hommes soko lingi makambo bongo solo la mona baninga no mibali solo na baninga mibali omoni faire ndenge corriger bango bo solo la entre les hommes c'est mieux que koleka na be émission ya bana basi be émission ba mafinga be émission ya boye yango biloko bato bolingi kaka ya kofinga onde bo sepela nango be émission éducative wana te wana boyi ana be émission la pongi wana mais soka côté ba vandi ba ofinga moto mama yake na mama biloko bato balingande ya mwana na ozana nga mukuse po ngai na okenda nga musala pona longo ki Congo na ye poto nzamba asali nga pe ngulu na osa musala na nga pe ya bien service traiteur la providence mama il y a nitu na gagné 4 mariages pour lune de miel et ça n'a pas ce mot hein koyeba musala hein ça na moi elengi moko boye eza bongo nga c'est na osa musala moko oyo ezopesa Congo lokumu na bela musala na fierté pour que na sala ngo bon wana na kati kuna okena musala pona boy ero na kutana na bouchon toza le 22 na bona kutana na bouchon nga na ki ba maman o croiser makolo on vend des émissions polémiques au lieu que nous musalaté aux gens se contenter d'un RSA il faut se compter parmi les pauvres déjà en France ça wa monto dans un salaire il y a 800 € français à payer pauvre et bon ce qu'on monto au lieu à RSA aux gens sont assez pauvres les sous ce n'est pas bien tant vous avez un bakela na nzoto aux gens en bonne santé kende musala ba maman o boyebi ki bozo vendre la kaka be émission politique bolingo kende musala te so boyoki émission nanga mama bo telema bo sukola mai bo kende musala kona lelo to suki wana ki Dieu vous bénisse God bless you Mungu anubariki tata nzamkalo sakumuna nzamba ndibeshina bana bon c'est des gros bisous bye bye na kezo vola na ke musala